Monsieur le Premier ministre, je m'appelle Ekombo Mango Tone Makila Enowe. Joseph Corneille, je suis prêt à assumer cette irresponsabilité aux Premier ministre. Il y a culture. Ah oui. Tu sais quoi? Ada petit frère n'a pas moi par rapport à Nanga. Il est soit comme premier ministre, pourquoi pas Nanga ministre? Mitolité Misunga Oyo ya Grace Mandela, la pétrolière. Oye bake, et y a une idéologie à Sika donc. Soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique Misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. La vomi bien. Soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolike Misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na point po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole Misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique Misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia Misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York. Misunga, ta santé, c'est ta vie. Alors, la clinique Misunga oyo ya Grace Mandela, la pétrolière, est Kembe, ezali, ezate. N'encadre groupe nanga théâtre, ça fait 20 ans, nanga président. Tout n'a pas eu sur les gars groupe nanga soboka sangamabe. Basser à l'église tout château. Na bala kutu mona mona église tena osimba basser l'église ndeni. Na bana nanga libanda. Tuna ngaite benga ba nyonso banda. Ça na président mon côté tout chef ba fin yo azo encadrer tes à la raté. C'est vrai ça. Na biso likamoko. Yeli sanga ko. Est-ce que oyebi ke moi sinanga na ndako? Aza mona uti na groupe nanga théâtre. Ba musicien ba kendaki ba comédien ba kendaki mais pourquoi photo ya JB pesi net panique moko boy na réseaux sociaux tout le monde va poster na ba page presque nyonso les solango ezo kende bien très kitoko lelo to na bana misato peto sugisi wana siko na joana ba bota combien ba bota te da bambi kaka mais Personne m'a pour le monde qui est bien. Ailleurs, il y a Ah bon? Jideline mon conduit. This is London. This is London City. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defwa te. Chez Djonga de, chez Djonga de, awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba. Lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defwa te. Chaque vendredi
vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende mutu akosepelisa bino na ndenge ya kosakana te oza kolia oza komela oza kopina pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na baartiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te et puis chaque dimanche sombele suka ya bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende mutu akonde kopalola awa boko sentir betu e ba ou différence yena tele mone namira ya nani chez Djonga de Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga. soki olingi osala bareservation obengi na banimero oyo mpe bakoservir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soin. Voilà, merci beaucoup. Bana Congo, Bandeko Bolanda Biso, partout à travers le monde. En tout cas, tu peux si bino bambo te belé, place Bozolanda Biso. Naebi ke moto ezope la kaka. En tout cas, bana poto lelo to beta masolo. To mona ki ba image tamboli et ningisi internet lobby. Premier ministre yambaki ba artiste. Abandaki na ba artiste musicien. Ayeko yambape lisanga ya Bandeko na Biso ba artiste comédien. Alors toza awa tozo sur la peine moko ya ba producteur oyo azo produire ba jeune talent o ba sala lelo théâtre na mboka na biso pona culture na biso ekende toujours liboso. En tout cas polémique mususu eza na internet artiste na biso ya mboka asombi range ya occasion d'Europe na Sendwe tozo mona ba otela ngo makelele mais image bimi ya range wana ndenge bazala ko pakiango na Sendwe donc eza pas même na valeur. Il y a $40,000. Oui, parce que l'oko solde déjà na Sendwe wana, ils ont reçu l'oko ya valeur. Alors, tous les président, o atiaka bambongo na epo na ba jeune, ba kende toujours liboso. Président, bonjour. Bonjour papa, bonjour. Est-ce que vous se présenter Bandeko Bolanda Biso partout à travers le monde? Ah oui, Kombo Nangai et Kombo Mangoto, Joseph Corneille. Mais dans le monde artistique, on a Ramsès Le Mobutu. Ramsès Le Mobutu. Le Mobutu. Pourquoi Ramsès Le Mobutu? Dans le Le Mobutu, dans le Mobutu, mais Le Mobutu. Quand on parle de Mobutu, c'est-à-dire qu'on comprend les Moussus. C'est-à-dire que dans la famille Mobutu, mais dans l'idéologie à Mobutu. C'est-à-dire que a toujours unité à Batou. Il y a Batou Bazala Ini. Bosole à la faute toujours vérité, ça l'a Mobutu Azalaki. Donc l'idéologie n'est pas là. Donc tribalisme, ils ont raté place dans Azali. Tribalisme ils ont raté. Vous avez baqué, vous avez moins na soda. Bisogna sur tokola na baka militaire, c'est gars Mobutu peut-être. Moi va souvenir moi bonde zo sala. Ozo ale Mobutu ano tia nzoto. Oui. Effectivement, naza mona soda. Et particulièrement moi na Kanchach na DSP et puis papa na zalaki soda na bon sec bateau sécurité présidentielle donc ba rapprocher Mobutu donc toyebi ba valeur oyo tata wana ata biloko mususu to ikoloba mabe yakini tout ça mais ba valeur mususu tata wana zalaki nango yango esala ike na mibenga mal Mobutu. Voilà, alors idée wana peut-être ya reproduire ba jeune au tchaka mbongo no anje au bandi makambo lelo te aux produits ba jeune presque ebelé. Est-ce que ba moyen wana to koyebe utaka wapi pe volonté wana ya ko mise mbongo na yo pona ko produire ba jeune na biso o bazo évoluer lelo idée ane utana wapi? Bon ezaki makanisi nanga moko ko produit moi nazo produit ponga mo pina zo na kati. OK. Et za moi muke ka posto sala kati biso Kinshasa musala ezate donc to débrouiller kaka et puis moi demande bandeko net na ko ya pana onde ko nangai ta baleki ba osala ko mo ndeni ngana bano tsa bango maboko peut-être na mo mona bano tindela bango temps donc ani ngo batu ko sunga ba osalisa ndia mo mona ke noto tozo produit ka tozo kende parce que lelo o même ata ba producteur ba nzonzingi bazala ka susute ekufa parce que ça na mutu moko o aloba ke non eloko na fo ekufa abaki akolonga pe alongi yango papa na biso masomo de brender parce que valeur ezalaki te na mutu asala art osomona yozo produit bato tourner belo kei yozo soma mapango do tongame baptiste bado kufa kaka ba pauvre donc c'est ça. Mais ba valoriser peut-être na so lelo soki théâtre na biso yebani monde entier
eza pe grâce ya baproducteur wana. Oui, et yebani. Mais ngai personnellement na koloba batu ba yebani nde. Batu ba yebani. Okoyeba Peshanga, okoyeba Jorvi Mwanda, okoyeba Isobe, okoyeba Sai, okoyeba Nga Ramses. Mais modèle ya art oyo bato na ndeko ya kosala ngwa nzonzingi yango biso to na olinga te ya salité. OK. En tout cas balimbisanga pena ba producteur. Eza penda ya but énorme ezali kaka keno bamona kaka bango bamoni kaka batu bayoki lisolo mais artistiquement par là ezali kitoko te. Eloni oremaka mabe na kati ya banzonzingi. Eloko leki na ngai apalindo Christian Lelaka bakoki kopesa ngai na producteur moko ya poto bina ngai zo $2000 lukila ngai 10 personnes. 10 personnes. Basa il ngai eloko moko avec 10 personnes sur $2000. Oyebi ke mutu moko na $200. OK. Mais bande kuna biso bande ko pesa bango mbongo wana. Omona tiki ba oyo basala ka musala. Voilà. Akei na cité à cause de petit na imo wa moni ma fille mo bada pembe atia ni na mutu mo petit garçon mo ba beta tatouage ayo petit wete bomona na poto te basi ba olinga bino ba olinga bino. Omona pa pesa ba $20 ba $30 pour etika na gobe. Esika nzonzingi baby yango wana. To loko ngai na sepela na nzonzingi te yango wana. Ba kotisa batu ba yekola arte. Allez quand même pas na groupe moko sala ta un mois baba isa yeke no ba jouer bwe aloko tika ta moni yo sala bo esika théâtre na biso ekufi yango wana. Mais kotala na nzonzingi ya majorité ezalaki bato basala kombo bato baebaki musala makasi to moni nete ba vie de loin ba mamepela bandeko na biso ba pululu bandeko bazalaki vraiment ebele na musala na nzonzingi ba pakalowi. Est-ce que loba erod lobobi na nzonzingi bazozwa bato baebaki misala malamu te ozomona te ozo créer un conflit moko boya mso ba artiste ba koyina yo biso to loba kaka na mi benga kale Mobutu c'est-à-dire que la vérité s'il faut bayina mais to ba vérité ndengo lobi ba pakalowi ba vie de loin tout ça ba maman pile ba na kati mais nga na koyebisa yo soki omoni na kati ya pièce moko bao basala musala baleki belé okomona siko soko tuni bango ko ba répéter te izaka to kutani omoni yo kosala boyo mama omoye siko tanga koya yo obete kara yesiko ko silika ya ko libanga bambi et comme explication mais or musala na biso ezalaka sur papier opesi muta ki a préparer bi ke o soka lobi inga na koloba OK et puis ndenge sizali babiki no libanga ekokoya okolokota na loboko no ya mobali tout ça ils allaient expliquer mais na banzonzingi biloko na ezalaka te et soki torate wana tokena onga na lobi okomona soki vide loin azali ou bien sobi asa na kati ya pièce wana omona bango bazala 2 ou bien 3 nyonso batikali ba wasaka théâtre te donc bango bayika po bimisa bilongi bato bamona bango c'est ça esika oyo to monaki salité to wana eza escroquerie pe mais c'est escroquerie. Tant on a zolo babu baba ibi mokamona mingi na benga bango na privé na komina bango na privé ba répondre nga te. Est-ce que comme la bango ba vérité ozobimisa lelo? Pourquoi pas? Est-ce que vous avez courage wana mutuneti sai okomela marambo zoloba mutuneti vie de loi par exemple ozana complexité. Complexe par rapport à quoi? N'a pas complexe à quoi? Parce que baza ba patron pe minene malgré yo zala la na yo zo produit ba jeune mais bango baza bato ba bongika na musala o yo zo boya nzonzi. Non koloba kobenga nga patron te naza na ngai na loba coproducteur c'est-à-dire que mbongo uta place mususu na bomba te nga na kokena bona mbongo te bango baza na mbongo bango na mbongo bagusa maka minene koleka ngai mais ndesiko na art. C'est-à-dire moi je suis président, ça fait 20 ans. Comme président du groupe Nangaï Koufate. Et puis bana Nangaï Nyonso, boya basi babala nazana bango tilelo. Ba na banda na bango bazali. C'est-à-dire que ezana niveau mo wemuta ebi ninga sambla na bango, ndenga ko tambola. OK. Toujours ba escroquerie wana toujours bango na marque nini. Na lobi to pese exemple ça c'est ça la lelo ko mo ba benga kango Jésus de Mbandaka. Jésus de Mbandaka. Et te kama mabe mokil mobimbe sala epena est-ce que Jésus de Mbandaka tuna ye est-ce que azoki batalibanda na kati ezali kabana na ye omwe ndenge pesa ki eksengo c'est ça mais tant bo zelo ko mususu bo tourner buloko tika ba batu yo moni yo ko sala bo yo sala omoni ezala kitoko te ezala kitoko te mais tant batu ba meseni ba répéter bata dans l'ensemble ayebi ke yetanga lo baka inga na zongisa net na groupe na ngani ko bina na produire ka wana le volcan ba yebani soki na zui
grand pays à Palindo natie ye na Sandra Tilis na rabi ke boa mwasi na mobali ou ayebi dake o so sali nga na kenda raboy puisque ba répéter dans l'ensemble ozomona parce que ce qui t'ozui à Palindo toche soit na vie de loin peut-être na scène boy spectacle est-ce que ça c'est une formation oyo à Palindo azana ngwe ko simba ke ali ape peut-être ndeko na so vidéo nalina lobelo ko moko ya ara mboka na biso batu ba comprendre ate kozala grand artiste to ko yebana ezate ko yebi art OK yango po mona rebele basala ba groupe simba ate OK vous comprenez ntako sauti Ramses Oazo lobela yo tant on attend kombo ya nani ya petit nanga Palindo voilà a bras droit nanga on ebi ke na message na ye c'est pas pour rien le longa ipe na bras droit ya ve na biso masum de brende parce que yebi longa na salaga mwana nanga Ramses na linga ka yonde po biloko no salaga wana ya kitoko penda no tata na bana so bafandi ba kotala c'est-à-dire que ayebi musala nanga OK vous comprenez ndelo na kotisa pe na mwana nanga Palindo comme on a ma sécurité donc to tikela batu ba yebana succès mais na art msuba hotel matin j'ai pas dit que non dans une expérience à collègue batu nyoso basala banzozingi bon na kolobati parce que msusu na mon expérience na monte na kineska ba répéter neti na ko pesa exemple jamais okoyi kozwa ngai Ramses o comparer ngai na Esobe jamais o comparer ngai na Saisai pour to sala ande mo côté OK na kozwa nde vidéo na comparer ye na Esobe na kozwa nde pakalowi na comparer ye na Saisai parce que on a monde na bango to monde mo côté et lo bato bossa na monde yango wana to sala eloko mo côté OK ngana sana art na ngai da classique bango sala ba comédie ya on a pris bango ba kendaka liboso makasi parce que ba keno ça ba spectacle on a sala spectacle c'est rare voilà c'est rare au moins ngeza la organisme mo belobi que non vous préparer tout moi pièce mo boye o itali makambo peut-être ya sida ya covid on a ce qu'on te préparer mais bango tous les jours à cause de spectacle parce que c'est la comédie donc à ce mbongo mikolo nyoso to kokanité c'est ce que les Congolais ba comprendre ngati mbisa landa place ma yechola ukolanda loko na bango pe non Orlando te jamais na mona zone ni opesa o estinda par exemple moko lui de finesse na Sylvestre Stallone bana bulu moko te ko ban voilà bato na kolanda nani c'est qui na lobaki ya français na utolo banani lui de finesse pour la comédie voilà pour ni total parce que Sylvestre Stallone ils a pour la force tactique ya guerre donc c'est ça mutanto na ndenge na ye ça teke pombongo ezokota kuna ngana ko kana ngako sekisa batute voilà ngana ko kokate ngana ko kokate sai donc et puis biloko nezalaka mutabota makanango mais loko yo kokate ozo ko corriger bato ba sala ngo pourquoi na corriger parce que expérience nango te na corriger te comprendre te tant na zolo balika mbanzo nzingi na lo balika mususu na corriger bango te monde na bango ngwana na lobinde boye tant to sa musala OK il faut battre répéter dans l'ensemble au moins sai vie de loin et sobe ba okuta na bango spectacle sans préparer pour ba ika ko sekisa batu mais tant to za na histoire moko boye OK il faut préparer et cause atiki beaucoup tani non il faut préparer mais na monde na bino c'est comme si ba bengisa bino te to mona so ba konzi bazo bengisa ba bengisa mingi liste ka bato ba sekisa bato wana bato basekisaka bato na ndenge nini na comprendre biso bao na ndenge nini biso na ndenge nini parce que il y a mon frère Bodo grand frère Bodo akendaka mon grand frère Soukari Elombi akendaka Masum de Brenda akendaka on a pas représenter art modèle na biso mais si on appelle aussi Esobe et puis Saï bango pe na groupe na bango pe ba comédien oyo à chaque jour bazalaka na télé au moins Esobe na Saï sans vous mentir mon frère eza ki na okumisa bango te metolo ba vérité baza na télévision chaque jour ba otala bango na ba publicité ba otala donc il bana facilité ya ko lexa message la population vous comprenez donc ba ko négliger bango te voilà ile onengana ko lo bango na tomoni premier ministre na biso asika ayambaki bongo ba artiste musicien après ayamba pe ba artiste comédien
likanisi wana oyo ba ndeko na biso ba artiste ya deux côtés ba pesi que non ndenga zo sala gouvernement asunga bango tour oyo acha na ministère ya culture acha la biso artiste auta soit côté comédie soit côté musique yo pona soit le bito tala makambo yango bien ndenge ezokende nani ko mériter na ba artiste nyonso leo ya Congo nani ko mériter poster eza makasi mpo na ngai bolimbisi nanu parce que ngai mona politicien malgré na sala théâtre mais je suis un politicien et bakozwa n'importe qui parce que eza ministère na biso bazo bapesa ye place wana nazoloba nakozwa exemple ya eza mpe na bato balingaka art bazali bakozwa n'importe qui asepelaka na art batie ye wana parce que lelo tomoni réclamation ya bato eza na réseaux sociaux partout baloba moto ako mérité place wana eza Marie-Paul parce que Marie-Paul abundela population makasi ye nde azo mérité kozwa ebonga wana. Mon frère Kobunda, je donne seulement l'exemple de notre papa, le fait Etienne Tshisekedi Abunda mais comment présidenter voilà. Papa na biso Etienne Tshisekedi Abunda mais comment présidenter Marie-Paul pe obundela na ye mais akoma ministre te place wana. Et puis ngana ngobi ke mutu fa da ministre ka mutu atangi to yebi français te n'importe qui a wi ko ya pe abongisi mais ça se mérite. Ah ba méritaka. OK. Siko kota la pe batumsu koto ba loba Marie-Paul c'est bon. Batumsu pe ba lobi mutu azala na souci ba artiste makasi eza bongo ndeko na biso Chaka Congo. Côté Chaka Congo pour redouter moi muke. Mon frère, pour Nabola Mamboka, tout est sakana, tout est ça maseki. Tout est ça maseki. OK, tout le monde a une organisation minene ya ba artiste. Bachaka honorable Zakari Baba Swende basimbisa ka charge. Tout le monde a qui awa na cinquantenaire Zakari Baba Swende sangisa ba artiste musicien na ba hotel libanda o ba betaka na stade. Est-ce que au lieu poste wana et ou t'es pas peut-être ba artiste musicien, soit t'es pas ba artiste comédien, ceux qui va lobby charge wana peut-être Zakari Baba soit PC ministère. Yo ko juger ngona ndeni. Ndengo utei koloba awa ngana za mwana soda. D'abord biso pe tolinga ki na consultation ya premier ministre biso to mona premier ministre. Biso to wana ko compter plus Zakari azandi na ministère de la défense. OK. Biso on a compté Zakari ou bien yena biso mususu oyo azana Luzolo Bambi bango mibale. Donc toninga ki to kende et pas premier ministre to proposer bango mibale. Soit Luzolo Bambi ou Zakari Baba sur le ministère de la défense parce que baba na basoda ba yebi pasi ya batata na biso basoda. Mais na culture et art, on a pêche aussi parce que Zakari a l'équipe na monde on a peu makasi a yebi souci d'artiste. Voilà. Rien n'empêche, mais ceux qui étaient artistes, il y a aussi Jean Goubal. Jean Goubal aussi mérite. Jean Goubal, je propose Jean Goubal. Et ceux qui Jean Goubal, il y a. Kofi Olomide pe lelo so totali so toketo lo ba ndenga logique na ba capacité intellectuelle na makambo nyonso Kofi Olomide net azo battre ba artiste et tout. Mon frère Kofi Olomide Elin Koloba Rakin Kofi Olomide c'est ça la musique pour naye kombo wana do fois luka polémique pour amata mais Kofi o ba bengi Antoine wa gbepa soki o yepa naye o ndima te keza Kofi obini bo monaka. OK. Oloba ke mutu yo a mérité à sa place. OK. Ngana mona mon fleury. Na fani na Kofi na mon fleury. Je vous dis ce qui est vrai. Oh tout le monde a Kofi na musique tanga ke na koloba makama musique ya makama polémique. Ouais, monde a polémique. C'est to longoli Kofi a musique. On dit maté que ça nani Antoine wa c'est to longoli na musique a mérité bonga. Oui. Oui. Bongo waze kwa siko. Waze ko aussi c'est un intellectuel. Pour nani ni pété. Pour nani ni pété. Tu sais côté la bien côté musique batu ba ko bunda za batu misato Jean Goubal, Kofi waze. Non pourquoi pas à mon papa aussi ba de la forêt pe bazali ba we raté baza. Nyokalong. Non. Ba de la forêt na ba jibem piano ba tout ça bazela nanu. Basa ila biso no musique. Non basa artiste ya musicien minene ya mboka na biso batanga pe ba classe ya minene o ba mérité pe kozwa. Te basa no musique. Basa non musique. C'est pas dit que dans le but que non basa incapable. Non. Non basa non musique.
et pour tout ça on a besoin na bango que biloba loba ezala nanu te bazana na ba age nanu basana musique batika nanu batu wana ba sala nanu soki bango so ba mériter que ezala bango et il y a aussi parce que lobi ba musicien ba comédien côté ba comédien toki côté ba comédien oui ça il peut avoir mérité parce que tout le monde ça asa responsable à l'équipe presque ba comédien nyonso peut-être na organisation batiaka pe muto vie ape stable mon frère makambo ebele saisa ya sala batu batikala bondima yango te saisa ya eda ba comédien ebele na libanda oke baloba ngona ba TVT to eleka nini te wana toyebi asa muto social là tout le monde le sait moi personnellement na yebi pe yango mais pour que azo ministère na yebi sai place là nan dans ça il peut azela molingi ba via bato mso ebonga te wende non voilà le moyo lobby soto sala ke donc tu yo lingi ke ya comme ministre pas bonga c'est ça le mal comme ministre pesa parmi ma pamboli o muto wa mataka mais eloko to bossa na biso ba noir tango to yaka na musala ya politique to koma kande baumbu ya bato c'est ça na discuter na moninga na ngamoko boye alobi nabi na ye master tontimaka ko sala politique mais ils a passé punition munene ba peso le ministère abi mais so peso ministère ils a sika fo loko bon c'est famille na ngala bi malheureusement tout ça na ba maman oyo aboko biso to keseni nyetinga maman nanga alobela ngai loko moko alobi na ngai Joseph mukolo ko iba mbongo l'état ça lokola okati libele nga maman na melisaka yo wana eza maloba tosola ya mpiaka mais so okoti pe wana ezala langage mosusu bato bayebi ntango tokolaka bato bamonaka ntango tokola babike oyo dia so komia oyiba oyo atambola na voilà so okoti ana yo garder discours kokola ya mutu nde kokola ya mutu yo yebi ngai neti yo bano yebi ngai yebi na ngai yo mais so komi politicien ozi poste ministère emsu koyambanga na telefone ata suite ino eleka boye po telemisa opesanga tambo te peut-être okoka pe sute eloko bato bayebaka te ntango ministre ata na suite akotelema te voilà wana eza loi akotelema te ata na suite mais soki naza na ngai na makambo na ngai mosusu distraction na ntango na mutuka na ngai pourquoi pas na telema mpo nazaka mutu mpo lelo so nasali fiere bongo soki yokomi na ebonga wana sikoyo yo osalanga ndeni vous comprenez? Mais faut pas comprendre. Parce que les longs politiciens on a félicité Makasi c'est David Mukeba ou Bandal aza parmi les conseillers chef de l'État mais il les lots afin de la population chaque jour azo vivre même vie azala ki nango avazo ba poste tout ça azaka les mêmes on sentir que politicien o a changé mentalité tenete David Mukeba natikala na omona politicien bongote siko tokende na ba makambo o tozala ko beta soki lelo pe batali balobi non artiste na biso neti kokodio ko pe souffrir trop na musala théâtre oyo azwa ta chance asuka abimata ministre ya culture ndenge ba proposer parce que pour naté que artiste musicien artiste comédien ba lukaka moko o abenga mi artiste soki siko kokodio ko peut-être ba pese charge loko nazoboya nde biso ba africain tozala ngwana ba pesa mutu esika te parce que anyokwami to non ba pesa mutu azo mériter on donne à celui qui mérite OK. Et combien de fois mon grand frère Soukare Lombe a été candidature pour défendre art, non seulement comédie, mais artiste nyoso. Vous comprenez? Nous avons comédien, par exemple, nous avons Elombe Soukari, nous avons notre papa Massoum de Brendé. Et Bordeaux, comme vous dites, oui, Bordeaux aussi. Et malgré que moi makambo eza makasi. Ya tout la parozo nga pembo ka soki ba proposer mon frère, moi ba misusu na fana na bangote. Neti siatula. Ngadi ape bazali. Oui, ce sont des artistes. Mais nous parlons na mérite. Voilà. Bon, moi personnellement c'est-à-dire bato na fandi na bango na ba valeur basa nango pona ba art ndenge ba lelaka. Imaginez-vous mutu lokola Elombe Soukari alelaka ndeko lela ba artiste bon kende sokoda mongo na binezo leka pamba mutu alelaka pona ba artiste po ba bonga
masuma olela masuma bibiloko wana te bodo sa. Moi je vous dis que bande kuna biso mususu ba koti na sama belé ba tielo fonda kana banda ko ba parents mais bana succès na art. OK. O masuma na ikolobela bango botika biloko banzonzingi oyo bato wana soki ba yeboya na bango na association. To yebisa bango ke tableau moko eza na autant. Eloko moko eza na autant valeur ya bato na bato. Ba kota mabele likolo ba $20. Muta tourner 10 épisodes pour payer $20, $30. Osomona. Mais muto abundi na makambo na loto moni pe eza ya kulala. Eza lokwa papa na biso masomo de Brende. Eza bango ba pikino ba koki ko mériter bisika wana. Masomo de Brende, Bodo, Elombe Sukari, côté ba comédie bango to mériter. O ba kozo sika wana. Bon ça va pesa peut-être ba pona artiste azana succès na minute ko le ba artiste nyoso tout. Wana kutu otangela ngaka mutu moto tiana ba artiste musicien, ba artiste comédien, mutu azana succès ko le ba artiste presque nyoso tout. So il premier ministre abibo tangela ngaye pona pese nini ana. Nani ako mériter lo quoi. Mutu azana succès na minute ko le ba artiste nyoso tout ya Congo. Ezanga Ramses. Faut sala nini. Ezanga Ramses, ezanga yotuni mutu azana succès mikolo ezanga Ramses. Yo le ki fali na succès. Les gens font la succès, il y a la musique, il y a la comédie, il y a le succès. Ah oui. Il faut tout le monde. Il y a un président, il y a un soldat de la République démocratique du Congo. Le président il y a un soldat de l'Axini. Balégué Belé. Balégué Belé. Mais il fallait avoir des fanatiques Afrique qui m'ont bimbati dans l'Europe partout. Il y a un succès pour nous. Il y a un succès. Le succès local, karaté, papa. Bon. Succès à Kinshasa, parce que bana ba soda pe à Brazza, bana représentant bana ba soda pe à Gabon, baza pe na Oabango. Jusqu'au succès car local toloba. Local bien sûr. Mais succès nangaza ilo mususu. Et que c'est nia. Il y a des succès, des succès. Il y a des succès et des succès. OK. Voilà là on est naloba. Il y a des succès, des succès. Voilà, merci. Koko Arafat Olandi biso ser Poli Lumumba, Adel Djoko Bagou danger. En tout cas, ba musicien ba kendaki ba comédien ba kendaki mais pourquoi photo ya JB Pessinete panique qui moko boyi na réseaux sociaux tout le monde va poster na ba page presque nyon surtout ba lobby en tout cas façon JB Mpia na sabia qui donc qui Asabia neti il fallait ba pesa mbala moko poster ngo le même jour parce que abimi propre moko impossible. Et là, on a sur le voilà les mal des Africains. Ma ben abisso africain toujours yangwana. Parce que l'homme s'habille très bien, parce qu'il roule carrosse, ne yango obi ki no fo mutu na zala. Non, abi ko ya wana yibi pebino, yibi mingi. Abi ko ya na pesa le logoté. L'Afrique est dans a besoin. Ya batu bana mtu. OK. Wazana makanisi. Bana baboule parce que le retour ça awa toi souci na biso ezali Afrique zonge sika zalaka. OK. Mon frère na ebisio ezana batu bakiko découvrir na kati ya Bible qui premier homme na mokili zalaki noir otikolo ndima te ha. Noir a perdu place na ye. Wana ngio ko tsaso maramba ba Bible. Voilà, totika bas. Donc souci ko ça pe na linga ba pesa bango pasteur Denis Lesia. Pasteur Denis Les meilleur artiste te bobi ki no bien artiste te batika na bango ba artiste parce que ba artiste ba ya potana bambaso ya zonga bambaso to mona ke ya zonga lisusu ba ko pesa pe pasteur Denis Les te pasteur Denis Les yo te yo misa ba secret te pour na ba artiste place wana soki pasteur Denis Les zatena lo baso pour na likambo moko boye mena obake no ngamo na sepela na nute parce que ayibi no souci ba artiste te bazala na ngumu na olingate yaza la place wana. Na sunga ba artiste belé, mona ate ba remercier ka na ba dédicace na banzembo presque ba musicien belé. Et ça fait rien. Est-ce que ngai moko artiste comédien peut-être à monate, ngana kina kotala eta ngana ndolo a habiter. Pourquoi be misili solo ndolo? Ah to beta masolo mususu kam. Te pour le bagay da batu ngai moko pena biso bino ba comédien pe ba hidaka bango na kina kotala yi. Ça meilleure façon peut-être à ignorer mutu. Non non, ngai ko ignorer te. Un homme de Dieu, ngai na sala ma sécurité na ba homme de Dieu. Ata azaya lokuta mais tant biga que non homme de Dieu je ne blague pas. OK. Nadika ou la pour le biga basali saka biso nga biga non biso pe to sali saka bango. OK. De loin. Peut-être nga sali sangate. Mais pour na biga sali saka ba artiste mususu.
nakendaka même kotala ye ndeko na ngai nabiki no pasteur mosali na nzambe nakende kotala ye te koseka te pota mosusu bato babiki no na seki ye estce eloko akangamaka estce ezalaki ya solo te toboya te eza étape ya vie eza étape ya vie nakenda kotala ndenge normal keno ba mosali na nzambe bakangi ye bon naki kotala ye nga nakenda kotala ye merci tokosuka message message toza nango na ikoloba ya suka ezali boye sitele biso ata sikombo sala bloc côté ba artiste musicien na ba artiste comédien bato bapona peut-être moko oyo bakobima ministre ya culture trois kombo nano ya côté ba artiste musicien soki trois kombo kuna nakoloba Jean Goubal nakoloba Blaise Boula et puis Kofi Olomide. Les trois. Éliminer tout le monde. Mais Olomide en a trois. Ok, merci. Côté bas comédien. Côté bas comédien, il y a Massoumou de Brende, il y a Elombe Soukari et puis Bodo. Souvent il y a un baksanga moko. Faut ngapi la personnellement dans l'équipe. Da yo pozo luka poste na makasi. Là soit pesi na travail ko les gabango nyoso. Bato bayebi. Na travail ko les gabango. Tu te fani no la plateau bo yo pozo ça la campagne na yo. Moi ngani na za na yebi que so na sali lo ba olongolanga mutu musa remplacer. Mais ba noir mi baza na ngote. Non, et non préparer bien que eh lobi ko zalanga te. Voilà. Nga. Ba dikinga bongo na basa. Ça la musala no très bien pena donc. Et puis tant on a aussi les yo bo pesa la bien. Monsieur le Premier ministre. Je m'appelle Ekombo Mangoto Né Makila Enowe. Joseph Corneille. Je suis prêt à assumer cette responsabilité aux Premier ministre. Il y a culture. Ah oui. Je l'assume. Et puis au monde, aussi, ça la meilleure ministre dans le gouvernement. Je vous dis. Mais ça, plan de la société, sur le babengi babi, comme au Sengiango Yagozo. Ah, aux émissions. Non, mais ça, ça ta place société à ta Mamouké. Non, et ça, non, les Cambouans, les Italiens, nous, œuvre et artistes. Ok. Baïba, ko vivre na musala na bango. Ok. D'abord, il y a le gossard, et puis, beleza, na simana gossard. Et beleza, au golo balelo. Et belé, on est un ministre, il y a un fara. Fara, non, et puis ça. Est-ce qu'on sait un peu audience? Qu'est-ce qu'on dit matin? N'avez aussi un peu audience, n'est-ce que ça là? Eh mais oui, bien sûr, pourquoi pas. Et la consultation, si le Premier ministre a bien, et là les Cambouans congolais, n'azor va les Cambouans vrai. Pourquoi on dit maté? Pourquoi pas négliger qu'on a laissé Kenda qui et soit qui opère au monde qui mange. Tu sais quoi? Il y a le Premier ministre, n'est-ce pas? Voilà. Parce qu'il y a bisoba noir, hein. Tout le monde a gâté musus koloba, ndenge moko boy. Mais avec respect, Premier ministre, tikana loba. Ada petit frère na ba moi par rapport à nanga. Il est soit comme Premier ministre, pourquoi pas ngana ministre? À petit frère n'a par rapport à moi. On a botami na moi de mars le 10. Il est a 6 mois. Donc un grand frère là et pourquoi il y a premier ministre pourquoi on ministre était? Vous dis moi pourquoi? J'ai été plusieurs fois directeur dans l'école. Et pourquoi pas? Voilà. Dans le cadre du groupe Nanga Théâtre, ça fait 20 ans, dans président. Tout n'a pas eu sur les grands groupes Nanga Soboka Sangamabe. Non. Place à Bongo Ndeba Leka Tunaka. Aucune église, tout n'a pas dans église. A baby sa place ni ba sur place mon côté. Ba sert à église to château. Na bala kutu mo na mo église tena aussi ba sert l'église ndeni. Na ba na libanda. Ba groupe théâtre ana pour encadrer pour simbe lokote. Mais na so belo likambo ça frère ba benga bango ba tuna bango. Kasi photo kende na mikoto tuna témoignage mutu mi pesa ka ye mo côté. Na lobi te kende ko tuna ngai te benga ba nyonso banda. Ça na président mon côté tout chef ba fin yo azo encadrer ta za la raté. C'est vrai ça. Mais so ba zatinga na ça. Na ibiso likambo na biso likamoko yeli sanga ko est-ce que oyebi ke mwasi nanga na ndako aza mwana uti na groupe nanga théâtre kasi yododa ki wana non il faut retourner zala kindenge nini il solango zaende nazo sa théâtre non nazo sa théâtre ba mbongo na dépenser wana ko sala ba production ba fiancé na zala bango à chaque fois mona ka keno o bebi saka mbongo ka pamba pona makambo ba théâtre ba tikanga c'est parmi mes filles voilà ba proposer nga ce qui boye ba to bali makama théâtre té mona matango wana mo ba age tango mikeni tout ça lukata fille moko sala abinanga o lukata fille moko sala théâtre donc babika na groupe nanga te pona groupe nanga règlement liboso zala ka bato ba kolingana te c'est quoi ça qui est mais na on continue le solo et ça na moko o azali le chef de la troupe Sandra Gibende, c'est elle albinanga, tu vois. Mon nom moi sinenga zawana. Asana ba difficulté kala mingi te. Okoyo kata musa zongi boma. Na tuni pourquoi? Yera mobali na ye et simbate. Mais
ngana olinga parce que Sandra tango avec na groupe nga mutaka na leki nanga notre cadet c'est les sales solango c'est bien cadet donc na zo Sandra na skolo ko leki nanga propre tant Sandra zolo bana mona lokola présenter que yena mobile ne simbate simbe susute yo zo eka ngai pe koto pe na yanga pe e simbate bino nyonso banzete betela kake ke na siko ye bino nyonso banzete betela kake beaucoup kende ko tuna isoki na simba ka ya vana balaye na bali na après na simbi okwa pesa conseil te ke chana se mobile na yo luko sengeka ba pardon bozongana c'est que lisu pesa ki ne tension mabe lisu ya ki ne tension mabe te mais tension mabe ezala ki ndeke mobile ya ki suna respect même pas na famille mobile ya mwasi OK nga mona gike c'était pas bien pour sauver mwasi oui c'était pas bien et loko pe tinda kingai parce que na mona ki azala ki parmi des meilleures actrices na groupe OK atika groupe akeno fanda na boma c'était pas bien omoni de sala yike après bolingo pe ko yana kati na sima est-ce que liberté wana ya ko travailler ka rezali ya ko travailler wapi kana kati ya groupe uzela ki est-ce que travailler lelo tout exact hein oh ezala ndenge nini tuna whisky ushia go yebisa yo masolo très bien la joie banda banzonzingo ko yokelo bon pas du quoi papa nanga na ko balanga po yeba ke mwasa lingi yo tika yeso ka bika linga ko sana terrasse tika ko sana terrasse so ka bika no alinga bana ko teka na restaurant tika teka ndoko yeba linga ko to linga ka ote tango ko mona ke bandi ko so mbali ya zaki ngate alinga ngate ezaki ndepo azalaki na ba opportunité wana te et c'est ça soki banzonzingi bandi bazu ya onokende yemo ka otala les solono eza bien les solono ni wana lisolo na yo nde bokuta na madame na yo mère a parlé lisolo ngo ezokende bien très kitoko lelo to na bana misato pe to sugisi wana siko na joana babota ye combien babota te da bambi kaka me ndega yo moni soit ka père mo boye soki moi sinon que peut-être moi tout na commune joanga na liboso azalaka d'ailleurs kutu ngani muna komi ko lukasiko bango basola bango mibale parce que bela raté bango mibale même atanga i garçon no lobisanga te mais na comment opesa mbote parce que ngana na éducation mususu to ko sukisa na biso azala bambote opesa pona ni mbote te na pesa mbote na batapoto te pona baina batapoto te na baina batapoto te ba sœur Pauline Lumumba ba vie Gauthier Masquat ba vie Luzo Mbata mo mbote pesa la mais la moi mutu mo ko zo mbote biloko nde basaisa balinga te makamba boye ke osale miso boye otanga bana poto Gauthier mon ami Gauthier Kitoko mon ami à un niveau Belgique na pesi mbote pourquoi pas toi aussi mon grand frère oazo résider na Belgique ene na biso Zakari Minga Mangoto grand frère mbote à trop pourquoi pas toi aussi la patronne Espérance Bongo moi na États-Unis na pesi mbote merci Whisky ya oh asimbi biso na réalisateur grand monteur pesa pe monteur na ngambo tete Whisky ya amontela pe de ba pièce wana monte amonta ka tile le monteur na ngai yene réalisateur mangam kitoko ni ye lo ba pesa ga mbote ozo hésiter te mbote leki kitoko yemo ka yebi poto fanda kana to lia na eto mela to kabola mikate est-ce que pesa ga mbote alikaso mbota likaso yena ko pesa mbota likaso te yoku de monto a monter mona monter ti weti kena mbongo na yo mbota likaso na pesa so merci beaucoup to soki wana Whisky ya Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a Fali à on va te là qui a donc malambo est le bien Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London.